ani encore une fois tozali koloba makambo etali nini lisusu awa tozali koloba Rachel donc Rachel yende tozoloba lelo oyo mwasi ya nani mwasi ya Jacob mais sikoyo Jacob efuta oyeba ye yo oza mwasi oyika kotombola mama na bana quelque part sans toyeba oza nani ya futo yeba penda ndenge nini penda toyeko yeba Rachel yango donc futo yeba to yeba penda na ebandeli bien ndenge nga tolobaki te Rachel toyebela nsima mobali na ye Jacob mais sikoyo mobali ne baza nani fo totouche mwa moke mobali oyo po toya koyeba bien bibe mwasi na ye Rachel n'est-ce pas mama ani yebisa ngai Jacob azali nani lisusu d'après yo bon Jacob azali mwana Rebecca na Isaac donc bazalaki bamapasa babotamaki bango mibale nde wana tonitolobela po toyeba Jacob na Isau babotamaki bango mibale bamapasa donc babotamaki bamapasa mama na bango Rebecca na papa na bango Isaac nde mwana ya Abraham na Sarah donc bayako mama Rebecca ntango abotaki bana wana mwana liboso alingaki abimisaki nano lokolo donc ezalaki Jacob mutu abimisaki na lokolo sikoyo osomona bana babimisa lokolo wana bazaka na risque bazaka na risque moko mpe bakoboma na yo mama basalaki ni bazwi lokolo bazongi susu na kati mpo bameka kobouge libu mwana yango atourne comme ça bisa mutu olede lokolo de sikoyo ntango batournaki fale ye mwana yango Jacob abima ezalaki ye lisusu te ekomaki sikoyo Esau mutu abimaki sikoyo ntango abimaki eyoko mwana na lokola Esau ye mutu akomaki sikoyo mwana liboso physiquement mais soki totali spirituellement you know ezali Jacob mutu apesaki you know ye mutu amonaki moi liboso nde wana ntango babimi boyebi lisolo yango ndenge ezali nde Jacob na Esau bayaki kozwa mapamboli soki yo koko continue yango merci mama ani lokolo zongsenga antenne na banza mama ani ndenge uti koloba ezali ya solo naza na commentaire te bana Israel na tango ya kala précisément à partir ya libota ya mpaka Abraham to yeko mona te bazali bana baguta bazako bana makila paso otali Abraham na Sarah bazali grand frère na petit frère oyo mwana papa kuluto mwana papa leki sali te penza bana baguta nsinga membolongo n'est-ce pas miao ben ndiko mbazo wala nsinga membolongo lulila kono ko bana baguta Alléluia amen baomba la kibongo na tamba balani makamo etwalo muki ekeli suna nani na bana lisusu Isaac asiye na tourna yake ko bala kaka nani mwana ndeko na yeli no mwana noko na ye grand frère ya nani ya Sarah Betuele ye Isaac akana ko bala susu vala menga makuta kaka lisusu esikoyo bala oyo baye ko botama landa ngai bien mama ali kama uti ko yebisa bango parce que tozola na makolo ya Rachel to yiko lovela de so to yebite comment Rachel yiko bina okoya ko mona ete likambo lobi Rebecca na Isaac atamba baye ko bota bana baba baye ka bota ki info pika Rebecca bota ki mapasa pika mapasa ngo kaka nzambe deja de pas ayebisa ki mama ke bana nyonso baye liko bota mwana moko na ina Esau et mwana moko na lingaka Jacob na kubana bota deja nzambe pesa ki show pa mama ke bana bale ba bota ma awa mekeba mwana moko na ko ina Esau siko mwana liboso to mwana suka kiye yango uti ko loba awa mapasa tamba babota maka même jour grand frère zakate petit frère zakate mais oya mona ka moi liboso ye ona muta qualifier comme mwana liboso ya mwana liboso ye pe muta zaka mwana mapambo li selombo mutu na biso mais to bosa na kayango ke to solo bila bila émission mo mwana nyonso bota mana libumu nyonso aza mwana liboso futa radio mwana ya libabe libumu nyonso tina data lelo zwa famille nyonso linko zwa nazo kuti bakimpeve te mama bumu na biso kaka so na prouver en bibliquement na ko zwa famille nyonso eza na bible okomo ete mwana liboso afuta prix bana nkolo se yebe mwana liboso ya Joseph te afuta pe prix ya ko za mwana liboso na libumu yo mama ani na soko tali bendenge bobotama mwana lipamboli pas de sema ke mwana liboso libumu na bino na libumu na ngai pe mwana liboso ce n'est pas que ye pe na mtamona ka peut-être ye mtaza gaga famille nyonso kozala mabele au moins liboso futaka toujours penalty ezala mwasi eza mobali ba parents ebele bakomike mwana na boti héritier mwana liboso mwana otina na internet mwana liboso mwana kosamba oni zanda kolata kitoko baza ko investir mwana liboso
mais à la longue bana wanata bakoma kete bayala ngene bafamille komi mukolo baonzi bakomi batata bamama fo babalakisa bokasi te na famille nani kwa ngolo fula ngenge ya famille jamais ezalaka mwana liboso ekoyokota mwana liboso pour quelques années na ebandeli me na katikati ya bambula te sirve bana oyo mwana moko ya kati ya mibale ya misato ya mine 8e 16e ye moto akoya kozala mpena ke mwana gagagagagaga awa Esau babetani lipatene na Jacob Esau te moto aza mwana liboso ndenge bato bakanisaka parce que Jacob ye moto liboso asalaki na bimisaki lokolo ye moto mwana liboso moi bainfirmier bazwi elamba basala nini bakangi na lokolo ya mwana ke awa mwana bimisi lokolo ye mwana ya liboso lokolo yango ezalaki ya nani ya Jacob et puis tanka bakangi esinga ya Jacob piu abendi lokolo na ye na nini na kati atrike yaya na ye kie Esau et puis batala boye Esau abimi abotami Esau ntango abotami oh est ce que ye te mwana biso tokangaki nini singa zero makanisi ya mutu ya nzambe batala bo Esau abimi wapi singa ya mwana liboso singa mpe ezala kaka moko singa moja basi balatisaka wana ni Jacob mais papa alobi ke mwana liboso oyo abimisi ya liboso Esau mwana liboso Esau papa na alingaki ya somo tikino na era kokufa ngeko kalobike yaka na peso nini mapamboli histoire na bana mama ani oyebi yango Esau ntango akendaki koluka nyama na nsima mama atrike ayebisi ye mwana Jacob kekende boma mwana meme lata loposo na ye lamba supu mbango ndenge papa prometaki komisa ozwa nini mapamboli et puis na suka yaya ntango aye okuta mapamboli esalaki nini esi ekendaki makambo oyo tokolobela ome ozaka kokende mpo tozolanda makolo ya Rachel mpo te bakoma komba Rachel eye kobimela na vi na biso na biblia na kitalatala na biso na la vérité toye komona ete Jacob kanda yaya na ye Esau ezwamaki ekenda koboma ye soki nazwi ye mama na ye atrike deja abi mwana sala noki kima kende epai ya grand frère na ngai nani Laban na mabele ya banini ya Aram kende kuna eza mosika mesala nyonso oyi kosala okima kuna soki kuna vanda kuna soki mpo vandi kuna dila kape kuna sala nini soko zana bana basi balela kuna parce que tokoya kolobela ngo bien après bamakambo oyo esala ye mpona nini mama mpe afavorisaki nini Jacob oreke atika papa ndenge alingaki mwana liboso Esau atikela héritage makama héritage ekofutumuka lisusu makaba mama mpe ekofutumuka lisusu bref mama ani awa siko tomoni Jacob yeyo aye kokota na ndako ya nani ya noko na ye mais avant kota na ndako ya noko na ye amonaki bato bayaki na zamba komelisa bampate atuni bango oh bebino bovandi koto est ce que bokoyi koyeba mutu moko te aza na nkombo ya Laban balo toyebi Laban ndaye kutomoni fi wana aza koyaka ye wana nani mwana na ye ye Rachel toza kolanda makolo ya nani ya Rachel awa ya wana to katikati bamakambo ebele kende kotanga biblia ya banda kaka na chapitre na Genèse chapitre 26 bamakambo to katikati tokoki kolobela yango mingi te parce que eza koconcerne biso te pour le moment mais soki tokozongela yango awa komba Rachel mbala liboso esali nini eyokani Rachel ntango ayeki wana atuni yo ozali nani abi o ngai nazali koluka papa na yo Laban parce que azali noko na ngai azali grand frère to petit frère to lobaka ke ndeko ya nani ya propre mama na ngai oh ya solo alinga naza mwana ya Labani de place na bayambanaki et puis abezaki ye et puis asepelaki mpe na Rachel mbala moko amonaki etwafu motema na Jacob yandi Jacob ye bakoti na ndako bapara bake koexplike Laban ke mwana oza komona propre mwana nkazi na yo Laban abi oh yakawa ozali propre mwana na ngai vanda na awa pour quelques mois et puis continue nzela na yo koto oza kokende mais sikoyo Jacob aexplike nani Laban noko na ye ke noko poteni na kokende naza boye tala bamakambo yelinga na ndako yango oyo nde Laban ntango ayoka wa ok boye vandaka nono awa kasi salela ngai bamisala na nga parce nazaka na bana ya basi ana mibali tusa me yo namoni oza mpe na makasi oza mpe na mayele edaka nga muke na bilanga na baferme na bibibwele na ngai vanda na yo awa me condition moko na kofuta yo te mpambe mpona nini afuta ye te nde place bamakambo linge bandela na biso vraiment te na biso linge banda siko awa keso tuninga mpona linge kofuta ye te parce que moniki oza mwana guta salaka bilanga salaka babwele
mena kofuta yote place wana ndio wapona nini yepe Jacob atunaki Laban kesho no ko mumpambe bonga pe na vina ngai fona na balat na vina ngapi fona za pe na famille ngai bongo soki na za ko produire te comment ngala ko vivre des places là ya ko mona ete Jacob a signé contrat na noko na Laban abi eske moyen za ete na kwa kobala mwana na nani Rachel mama ani ni atana no place on ndenge yo kene ko tanga parce yo po kene ko tanga qu'est-ce qui se passe awa entre Jacob sikoyo asengi Labani abala mwana ya mibale ya mwasi Rachel